Hervé Ibouanga, les caméramans le plus expérimenté de l'Afrique centrale, s'engage que moi marche avec Mehdi. Merci beaucoup, fidèles internautes. Na pesibino ba gros bisous, nabino partout dans le monde de Boza. Na pesibino ba gros bisous, nabino ba excitation, nabino en tout cas. Na confiance au bon peuple Sabiso. En tout cas, vous vendez très confortablement la frotter nabino parce que dans ces nets moments chez le voisin il n'y a rien comme se dit papa chéri devant moi que de maïs. Merci beaucoup Toza na bande qu'on a biso ba ko tala biso to solo là to beta ma solo vraiment vous avez déjà émission ndenge kendelaka ils ala rapport na découvrir artiste na bino oyo ba yembela rabino ba nzembo malamu oyo bazana ba œuvre na bango oyo bazana ba projet na bango en tout cas ba lekaka wa juste pour na ko bimisa yango pour les autres recevoir le frère Joël Talou, le frère Joël Talou, c'est ça frère Joël, le frère Joël Talou, le frère Joël Talou toye babino na biso to découvrir a bombel biso nini a préparer nini pour biso Nabino Tontima et Bango. En tout cas, merci beaucoup. Mais juste avant que Hervé Ibouanga na Sengio, Pesanga frère Joël Talou, après ça moi quelques salutations. Naba o balingaraye et puis un mot gentil. Naba o tout ba sepela na yo, o pe balingi ba banda ko sepela na yo. Moi lilo mo pona bango. Na pesi mo ra bonjour. Ba on se passe sepela na frère Joël nzamba pambola bango. Il y a un peu il aura un alo ba on nzamba pambola bango nyoso ba soutenir frère Joël. Merci beaucoup nzamba pambola bango tu es trop timide frère Joël. Là ça bien. Ça bien. On a marché avec. Là ça bien. Vous après. Là ça après. Merci beaucoup ce frère Joël Talou. Merci beaucoup Tozana Katia. Il y a studio multi-studio pardon. Tozana Katia Bandal juste place ba ya mibiso ba mbarabiso bien entreprise ya Yemoro Rodrigue Moke moi mobali ya poto lelo ya poto lobby en tout cas toujours comprendre azala ginega mais kalami peta zongi ce soir en tout cas tozana multi studio place to sa musala to yambi frère Joël Talou ba to tala yo ba yebi oti c'est la première fois ba découvrir. Oui, ça va. Non, ça va. Message on a même le bango bachaka matoi ba ko banzimbo oyo. Oyo nzamba pesi inspiration et kangola bango. Et kangola bango. So kangola mutu na nzembo. Bon, pas nzembo kaka. Kaso mutayo ki aime so mutazo bela à cause appel le bigo. Ça ba film so ba bo tarate na travers nzembo fois je le soir yoki à cause appel guérison ba mo. Musala oh, ça fait combien de temps déjà? Bon, 2 ans ouais. 2 ans carrière solo ya yo ou bien bandaki na bago pa ba tout. Allez pas frère Matou Samuel na longoni na sa la carrière mangai. Vous avez pas frère Matou Samuel au longwe mbosa musala na yo. Au longwe point. Na longwe da longola mo na za pa ba bote singa pi fo longwa sala chemin na ye. Frère Matou Samuel la sola bien tellement malade. Ya sola bien. Sola bien. Souvenir ni oyo bingana ko parfois Matou Samuel soit sola bien na mala o so mo no vandi pino bobi et logo c'est grâce à frère Matou Samuel ndé on a zo boro bon lo nga porta kuna pa frère Matou Samuel ezaka asa papa moko a formé ngala mi kota royemba moi pas conseil tout ça ngona ça na pas mbongo te do wega oyembo so ezali apesa Pisa on dit combien pena o trop ba yo mutu pena no fanda pena frère Matou Samuel boro na pesa nga pena na peya ngolo bo yango tira souvenir so ezali apesa na ya darabiso frère Joël zo mo boye et soutenir ata moi chemise mo lo mo boye c'est ça au lia peut-être $100 na boliam après fait tout ça mon nzambe pour nzambe na likolo mo na yo so ko c'est ça les sous moi pour frère so ko c'est ça les sous so ko ça te tolo ba ne vérité moi 100 pena peut pas frère Matou Samuel le soir après ça moi $150 après ça rabiso fin du mois pour jouer l'eau et fin du mois d'été ils allaient par production même si pour voyager moi $100 $50 on doit combien de fois t'as 3 fois 4 fois 5 et pas 4 fois 3 fois par voyage il pour voyager ndé kemba eza musala nzambe
Merci beaucoup. C'est marché avec Medi 10 match en tout cas. Tout ce qui est bien. Mais artiste na yebi ba yoga artiste na ba œuvre. Na yebité. Oko bongisi la biso nzemoni poto yo kapena frère Joël Talou to confirmer pena que non aza musicien, c'est un chanteur. Oyembe la biso nzemoni. Na ko banda ta nzembo pa deni ofuta nyongo na ngai. Pas deni hein. Ça va Toyoka. Tiens Simbel. Ça. Ofuta nyongo na ngai osilisa bapasi na ngai tina nini nani okwama esi oni okwama po na ngai nakomi na suka Yesu makasi esili ngai pesa nga loboko na yo salela ngai ngolu na yo yaya zambe na ngai yo zambe na ngai yo Eli la basa batan kotika ngai te mosikoli na ngai lisungi na ngai kouta na yo kuna na ekulusu Yesu nyonso ekoki mpo na ngai nazwa elonga salela ngai ngolu na yo yo nde nzambe malamu Yesu nzambe atikaka tata na ntango ya pasi yo nde soutien vi na ngai Yesu Masiya alleluya natali pembeni na ngai bato mabe bakofuluka ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli tala bakoseka ngai balobi otiki ngai motema ebateli kimia nani yayebi ya ngai na yo kotikanga te ata na basi nakomi na suka naluki lisungi mpo bata mokili babwakisi nga nani akosalisa nga papa te mama te aya te ndeko te elikia se na Yesu na nga kobwaka nga te kabola mai oyo naleka bongola likambo na nga yo kotika nga te kotika nga te Yesu longola asoni na nga bongola dossier na nga yo kotika nga te zamba vi na nga yo zamba vi na nga yo nakobanga te yo nde zamba vi na ngai Yesu Masiya babeti yo mpo na ngai ekota nzube na moto
basete na mopanzi na yo nakobanga te mozikoli nanga azali akolobela ngai azali na bomoi nalukaki lisungi na bato bandeko batiki ngai balobi likambo na ngai ezomela kolozali wapi tozolanda biso kobanga te tozobela elika na Nzambe mopesi na pema mopesi sante eza Yesu Masiya yende Nzambe malamu yende alongolaka soni o Nzambe Nzambe batilaka bana na yo soko yo oh nabeleli yo Nzambe nanga naluki lisungi na yo batelaka soko yo oh elonga belemane mission yo Nzambe nanga sala quelque chose Nzambe batelaka baoya Yesu nanga soko yo elonga ata bitumba ata baminyoko batela biso Nzambe nanga oh batelaka oh soko lisungi na ye Nzambe welonga obelema yo Nzambe merci beaucoup merci juste le frère Joël Talou frère Joël tu me un peu au solo là tant aux décision bon je sais pas olongwa ki yo moko et pas ma tout Samuel be balongolio par rapport na tuni par rapport ya travail on a kotikati na yo olongwa ki yo moko be balongola ki na longwa ki te na balongola ngate comme na tamo esa lokola mwana azanga bo papa na ye senga peta moko abima arobala asala vie na ye donc apena sepele na sa carrière na ngai oui kobimezaka bien mais est-ce que ebimelengo ezaki ndenge nini solo li na yo lobi ke ngana kenanga ou bien moi mes ententes Maurice Alaki au décision qui na solo na ina bise ke papa nga pe singa sa carrière na ngai sa carrière solo na ngai ya bise ke nini bon bise nga promesse ate o bise nga bon promesse ate mais yo bika ke so sa kuna singa pona olongo eza moi pas simbe nga dena décider na sa de carrière na ngai tant que solo ba décider sa carrière parce que toi frère Matou Samuel frère de Ningonde interprétation sur ça là oh frère de Ningonde toi frère on a ba umeli ba kembi pour le loba koma boye est-ce qu'il y a eu au monde on te qu'ils avant trop mango c'est comme si des to lo ba musicien les loba comme na vie à presser est-ce que toko tchango peut bon na fois tal ah nga meza presser te nga tchara ili ya banzambe on peut ba tchara ili ya banzambe quand on est bon ba kembi ezateka bon de ba kemba biso peto kemba musique ya bongo musique ezaka te muta kemba eza wandeti ngana to ndenge moko te nzamba sala biso différent ezateka après de nguna kemba frère Joël pa kemba donc frère Joël ba longola na nenga ko kemba ba frère Matou Samuel ba José Nzita banini bango ba tcha bango na nenga ko kemba donc frère Joël Ntalo pena do ba longola ko kemba donc alingane ko kemba te ezala nenga ko kemba te za grâce yo ça na ngana za ngote nzamba sala biso moi différent même si frère Matou Samuel la voix à commander comme bon akimba même si pensa mbako sala na frère Joël grâce na la loi bangote siko bato bana kana bino
oyo ndenge omona ba kemba te neti banani obuza sota bino biki to amulongo moko to kemba te donc bato baza musique ezaka nzambe moko ayebaka na temps bimisaka bato te ndenge omona ba kemba te bato nyonso oyo ezaka ndeti namona musique kaka donc moto oyo bimuta kemba te ezaka pasi bato nyonso balekaka nzambe moko yo lingi okemba te eza pasi ndeni yo lingi okemba te on a besoin de grâce. Nous avons un nombre de différents. Merci beaucoup, wana frère Joël. Talumena tu goyoka aussi l'interprétation à frère de Ningonde. Habité. Banaka au travail, y est on pas tout Samuel ou bien y est né modèle ou linga mingi ou bien. Bon, ça papa mo a aidé à payer to beti ne featuring l'album a aidé à donner la CP la ranae, CP la pina ba composition na e. Tant on a eu papa Matou Samuel, tu vois que banzim bonyo sosko na CP la ranae ko interpréter pe banzim bonae. Merci beaucoup, Torbet dans solo album, to solo là. Merci beaucoup fidèle internaute partout bozola nabiso. En tout cas, félicitations nabino. Nengebo disposé toujours temps nabino pour na ko tala émission nabiso. Wana frère Joël Talou, artiste. Oyo nenge tolo baraka ye alingi nego kembate pour moi lanzabe balanzabe pe nabi que Jésus grand prêtre que ta kemba mais croix na eti. Mais bon, ça va. Merci beaucoup. Toza kaka elongo na ye na ebité frère Joël nini oyo ozo préparé au peuple de Dieu balia bilo oyo zolam on a préparé ça na seul album et ça 5 titres album mesili ba bien a chance ni ba yoka ba msus ba yoka pas album à frère Joël ba album à frère Joël na 4 tu as combien de titres 5 titres au salon on a banani bon on a ça na salle na imbina papa Henri a Edengai, papa de Ningonde, José Nzita et Benjamin Moulamba. Donc on a 5 titres wana do yo lugiga ba featuring c'est ça te pour roder bango diembela bango ko bimea pasi yango ngo diembela bango bendenga ezaka ba grâce na bango na profiter pour bango ba imbi na sali na 4 chansons ba meka ko polenga chansons suka na imbi on a ba musicien na ngai do même artiste 5 titres mais 4 titres featuring. En plus, il y a bâton répété dans Denis Ngonde. Papa Denis, papa José. José Nzita, déjà c'est bon. Frère Henri, papa. Déjà c'est bon. On a Benjamin Moulamba. Et puis, l'album, on a fait 6 minutes dans le yote. On fait les caméramans le plus expérimentés. Tout ça quand on fait bon to kendaka malembe tout ça katisa ba mai bazamba tito kokoma on fait bon les caméramans le plus expérimenté ce qui simbi to rolo pe les efforts na hote pour bateau yo seulement featuring na musique ban expérience ban ba savoir faire mo boye ya osakanate na indimité que no effort na yo et ça la grâce au bon pe bazana on a profiter mais aussi mais za mambo nzambe nzambe mtabimisa ka moto nzambe akobimisa frère Joël ezaka grâce à nzambe nani to sa no moi jemo boy na album na yo neti na nzembo emina frère de Ningonde nini o frère de Ningonde akorjaki yo o abakisa likona bon na nzembo moto betina de Ningonde akorjenga o moniki ezala ki te pena de Ningonde tanga ya tia ngo pe monango c'est bon akorjenga place mona imbaki neti babe ko abi babengaka Yesu abenga mwana ti abenga mwana babenga Yesu abenga leki bon kojenga mo blo ebele to comporte abenga Yesu to betene fiti na nzembo mo bo kojenga ayi babenga Yesu abenga mwana ti abengi donc Yesu fa bengo leki Yesu fa bengo leki bablo kojenga yangwana et bon je Nzita bon papa je Nzita a contribué qui na Kikongo a contribué na Kikongo bache bakinianga na kati moi na beki sunani Henri papa papa Henri papa porter implice dans la malobaga ya chaki na nzembo esalaki esunga pe bana nzambe mutasuka Benjamin Moulamba oyebike na kamwe oyeponi na kamwe oyeponi na kamwe nga satandaki ko to featuring ali bosonde na Matou Samuel leader na yo place yo zalaki siko yo beti 4 titres pena donc 5 titres 4 titres poni batum so ali banda Matou Samuel birin c'était oyo la samna que non
kana ya mpiakosi pena non memi yango tina studio na yo tina album na yo nini esali ke matusa molo bengete te wana za papa na ngai na banzembo ezala ngo ebele tobetana mpe featuring eza teke na bengete premier album na yo bon après mon album oh selon les nzamba pesaki nga ba directif na imba na ba José Nzita na ba papa Henri lobi pe kozala na ko benga pe frère Matou Samuel arboya taza papa na ngai maybe qui est franchement niveau zo pakole mafuta oyo na mona yango place mo baloba respect ve wana bina do fe quoi dozo li banga te na album pe na me ba c'est na respect do et do ça si vous mais n'habité est-ce que wa sûr que vous s'appelle ça y amona mona oyo encadra qui album na bimi asal ba feature na artiste mosusu mais y présence na ezate tu es sûr qu'il y a d'accord na loko wana bon ndena yebeli a osiligate yebeli ndeni bon na yebia zala siliga nete siliga tangi ya mutu nyoza siliga mais so amulike mwana ya bimisi est vrai a osiligate mais ayebiga na solana na papa ke album ezebeli album sous na préparer na oui ça liboso pour liboso nde selon nzambe nde nzambe te yo mtokenda okuta bato wana obengi bango nzambe nini putika akosela nzambe makambo ya omoni même ada ibisaka nzambe soki ada abisi nzambe moi so pesa yengai donc bomo kosela nzambe nzambe yo mtosalaki choix na limite ke posala joie wana okotaki jeune te komema biso kotoyana te koloba te ke no posala choix wana okotaki jeune o jeune 40 jours soki kombe te osalaki choix ndenge yo monaki yanto tuni pona nini to pensaki na Matou Samuel parce que il faut yende akoka kozala mutali boso na koloba lelo pe koma so beta fitting na musicien si bois même esprit te retourna pe nzambe te musicien je pas robinisa mais tant na beta fitting na papa na mega na osola na nzambe na ba prière ça yoni nzambe na mega ya no langai ari papa c'est bon eza ba musicien mususu pe akebeta fitting na mutu be papa za na succès c'était la bona Samuel Asila ari baba za succès te eza lora nzambe nganda o memela makambo ne tokende merci beaucoup merci bana peka peta beta biloko wana na mona dose merci beaucoup toyemba sikoyo na ebité tokoyoka so interprétation na lisusu même Michel Bakenda. Ça va, merci beaucoup fidèle internaute. Bofungola matoyi boyoka Michel Bakemba. En tout cas, toujours c'est la makasi vraiment ndenge bayambi biso na kati ya studio multi studio bayambi biso eza so bonoboya na studio oyo bomo na bo enregistrer album na bino bo sala mamba bien matériel pende zali. En tout cas, boya na avenue Mungu numéro 22 commune ya Bandal quartier Lingwala. Référence Hôtel Aurélis. C'est ça. Mungu, avenue Mungu numéro 22, commune ya Bandal, quartier Lingwala, référence Hôtel Aurélis. Voilà ce que commu. En tout cas, beaucoup de responsables le cordon Patrick Lufungula, Mbako. Mais c'est Patrick Lufungula Mbako. Yé azawana aroyamba bino longo na ba maître bazali longo la ba maître lourd mouya zawana na porte en tout cas ba yamba bato très bien kone za pepel donc ngata na yara na vela donc na ba ya ko mela donc ya ko lia pesa na merci beaucoup ça va toyo kasiko interprétation obi ya pa Michel Bakemba Masiazali lisekwa azekwisi nyoso ya ngai soki nga nakopema lokumu ezongela nkolo kuvetiki esika ya mwana pote na nzambe soki nga nakopema boye lokumu ezongela masi ezali zamba vila ngai yoyo zamba vila ngai yoyo yaya masi ezali ya vila ngai yoyo zamba vila
viranga lokumu ezongela kufetiki esika ya mwana pate na nzambe sekinga na kopema lokumu ezongela chômage etikie na mwana pate na nzambe ya viranga lokumwe masi azali zamba viranga alongoli maladi na ngayo lokumwe Alléluia. 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 Masia sekwisinga. Masia kotelinga yo 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 yo. Masia bongoli dossier na ngayo. Masia bikisinga. Alléluia. Alléluia. Basa tuimbile Yesu chamakanda. Basa tuimbile Yesu chamakanda. Tuimbile Yesu chamakanda. Tuimbila Yesu chamakanda. Tuimbila Yesu chamakanda. Tuimbila Yesu chamakanda. Basa tuimbile. Alléluia. Basa tuimbile. Tuimbila Yesu. Tuimbila Yesu chamakanda. Tuimbila Yesu. Oh, tuimbila Yesu. Tuimbila Yesu. Oh, mateme tindinga. Nayeba. Bote mananga Nayeba nzamba vinanga Nayeba nzambe Nayeba nzambe Nayeba nzambe Oh motema nanga Nayeba na bolenge nanga motema etindinga Nayeba nzambe ata na pasi ata na minioko nayeba nzambe nanga nayeba nzambe oh emae fongolela nga lola oh emae sopela nga kembo emae fongolela nga lola oh emae sopela nga kembo fongolela nga lola emae emananga sopelanga nayoki posa komata yakomata na lola yakoyemba yakoyemba
yako yemba na ba na yoki posa komata oh yako yemba oh fongola ngalola e malanga e fongola citation nanga oh fongola ngalola tikalola kofongwama oh nayoki posa komata yakomata oh yakoyemba. Merci, 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 merci. C'est le frère Joël Talou, le frère Joël Talou. Merci, c'est le frère Joël Talou. En tout cas, Congo, tu es habité. Congo, l'artiste est basé belé à Osaranate. Et sa bénédiction au Congo est besoin. En tout cas, ce que c'est le frère Joël Talou. Bobengaï. Bobengaï, on a besoin de chaye poids, de chaye poids. On a besoin de chaye poids, tu vois, chaye poids. Baza ba jeune o bazoluka bazobunda po bakoma pe bisika o ba frère Matou Samuel baza ba papa Denis Ngonde bazali ba Franck Moula ja place bazali en tout cas baza vraiment la besoin na bino juste que tu la raté au sepeli ah yemba bien sœur o talanga wana maman ndenge o talanga maman ndenge o talanga wana ndebo za na papa ndebo o talanga pokoti pe lobo na poche et ça la bien tout européen ça peut continuer musala naé parce que studio c'est beaucoup d'argent marambo belé za makachuana en tout cas ce boyede bango et ça la bien en tout cas pourquoi pas penser na manager naé Yannick Kubaka faut ça type na no mobala mbinga quoi mobala libumu Yannick Kubaka en tout cas merci beaucoup la qualité belé Yannick Kubaka le manager quoi Yannick Kubaka même nga pe ba place au même rabato na nga pe na ko maman bien quoi et ça la nga bien tala marché avec il le makolo biso na ba piroge ka ba moto si vous na évité. Merci beaucoup. Toi la fois Joël Talou. En tout cas fois Joël Talou na s'appelle mingi na bi ngenge le ka ba se pela makasi na bi te numéro na contact nani numéro contact ba o ba na besoin de zonde bon ba o ba na besoin ba soutenir musala o ya plus 243 89 47 59 119 plus 243 89 47 59 119 Obala non c'est le bâtiment. C'est moi c'est pas ça c'est l'église ça problème non ça non Nzambe na Jacob basala Nzambe Jacob azali donc il n'est pas toujours Michel Bakemba pas ça musala pour habiter sur mais azana quand même et pour le moment la fiancé non zut c'est yobna mambo qui et là merci beaucoup frère Joël Azawado ser auto la bezo kabila e benga était na air nyoso a rejoa pour ça na mutote o rotungise pembeni pour ba musu ba sala kama na poto musu ina kabi bazo nga retard na kabila na PC code na 23h et roluke les problèmes donc il y a to PC code na 23h problème mais ati merci beaucoup d'habiter frère Joël Talou naningi batu ba sepela mingi na frère Michel Bakemba habiter sur Robert Telep ce titre mon sur frère Michel Bakemba ko sabi so bien makashi merci beaucoup c'est parti. Aukola le awe tous les aukola le chilumba ya ukola le akwela muyenga ukola le aukola mawiso wangwe papa wakwe chilumba ya ukola le Zambela ngaye betata mololo Jésus Zamba pambola bino Belgique Afrique du Sud partout bolanda Zamba pambola bino
Lola salanga bolamwe Zamba lola salanga bolamu Mokonzi pusana lisusu Dieu de ma vie pusana pembeni Sembala loboko Zamba lola Chulumba sembala loboko Zamba lola Kolo Yesu sembala loboko Zamba lola samusa penine Zamba lola Zamba lola kwaisa Goliate Zamba lola Zamba lola pangusa pinzoli Zamba lola Zamba lola tomba la peshole Zamba lola Beta mololo 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 Opekisi pinzoli na ngai Etanga lokola maya pompi Zambe na ngolu Oche mondelo na la vie na ngai Satana katisa jamais Otalisi esengo na la vie Beseka ngana numbangu mbangu te Bala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai Likambo ezo umela po Yesu aleki nanu te Ngana kobika na nga na lolenga bonzambe Likambo te soki na koi na maite Yanga miracle eza ya kokauka pona za shwa ya nzambe Aya tomonani sala quelque chose Zamba lola sala quelque chose Sala quelque chose Zamba presa ya ni kubaka Zamba lola telema lisusu Akumbe Tobetela yeta maboko Zamba lola Zamba lola telema lisusu Tozobenga yo bisowa Tozobenga yo Zamba lola Tozobenga yo bisowa Tozobenga yo Nemisho lelo Tozobenga yo bisowa Tozobenga yo Zamba lola Zamba lola kwaisa Goliate Zamba lola Zamba lola longola personi Zamba lola Tozobenga yo bisowa Tozobenga yo Zamba lola Tuku 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 Beta mololo 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 Binagas Beta mololo 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 Merci. C'est le frère Joël Talou, l'artiste. En tout cas, le frère Joël Talou, Nakoyemba n'a découvert l'artiste peut belé awawa. Or que les cordons Patrick, le fungu lambako, il peut être l'artiste. Ça l'a bien makasi, le cordon. En tout cas, peut-être une surprise. Mais en tout cas, c'est bon, tout ce pays Goyoka. Pourquoi pas penser encore à mettre Mabende à charge. Toujours encadrement, et ça la biso bien makasi. Sans oublier le manager Yannick Koubaka. Ah, monsieur le responsable, le manager Yannick Koubaka. En tout cas, il y a un na fandi sous Dems Makondo, papa na Siara.
depuis l'île. Hein, Dems Makondo, papa Nasiara depuis l'île, le prince de l'île, c'est Dems Makondo. Rien à dire, rien à prouver, rien à discuter. Prince, le prince de l'île, Dems Makondo. En tout cas, Dems Makondo, Ebisa, Yannick Oubaka, ceux qui m'ont le continuer, donc Essengara, Yomoro Kaka. Le prince de l'île, Dems Makondo. Merci beaucoup. Tous un frère Joël Ntalo, frère Joël Ntalo, na habité na oyo yebi au senga nini peuple de Dieu bana nzambe na ba obalinga nzambe te au senga bango nini ba s'attendre pas na yo alors tana papier et là on senga eza frère Joël l'album est déjà ba o bana pour soutenir le musala weekend liboso ba soutenir frère Joël. Le Torah pour ça soutient ma case. L'album de Sili, c'est un mode distributeur à Zala pour une contribution à l'album qui est dessus Liboso. Ou alors pour ça soutenir l'album Nzamba Pambolai. Est-ce que le clip d'abord réalisé, le clip ou comment bon la prochaine nini ceux qui aident bon on a besoin de basson abino bachabino poids na habité na paramètre nini ou ba routier la bino poids pour réaliser nini. Pourtant on dit qu'album Sili na studio tout habité est-ce que bo senga nini au juste pour le bida studio Sili. Bon, clip de Silignon, tu as besoin pour toute sa promotion, la description, la CD, mon moyen, puis bon, je sais que bon. Dans tout ça, ma coquille, ma tête, tout ça, ma ramona, on a soutenu, bisous dans le salaire, à soutenir bisous la promotion. On a distribué la CD, bandero, je ne sais pas, il y a un frère Joël, Nzamba Pambola. Si on a mis un mouquet en avant, on a évité bah oh on est sur ben qui on a bien fait bien album. Est-ce que bah ça qui paye au foot qui bango bien bah c'est qu'à bonne fois moi. Tu n'as foutu bangote, a foutu bangote et ça grâce à Nzambira. Ngamo télégué nga ba soutien attends na kina koute na pas Paris. La peste que ta différente. Donc ngamo tu vas nous les kilang ça ba Nzambe. Merci beaucoup, mais juste surtout comme Nasuka, na Osenga, il faut elo moro boye, il y a pas Paris et en plus il y a poussé, mais au sein la bicho moi ça parce que bah œuvre na yo to rôle ngate to dévoiler ngo ka boye. Hein au sein absolument parti à bilo na yo, hein mais qui un peu ko sangisa ngona et au ça la bien makassé. Habiter vraiment tout ce qui est très bien. Pourquoi pas penser à Riziboula, le tenant du titre, le premier de l'école. Riziboula, monsieur le responsable. Riziboula, le tenant du titre, le premier de l'école, l'ennemi de la galère. Riziboula, papa na brassitol boula, na peigné le boula. La carte à Paris a fait un anniversaire na lobby. Et les gars qui très qui toko Riziboula, bon anniversaire na yangwana. Sans oublier Tamkar, le fils, l'homme le plus puissant de la planète Terre. Sa poche a trop de billets de valeur plus que la banque centrale de l'RDC. Sa fortune est comparable à la banque de Suisse. C'est Tamkar, le fils Telef. Poison maille. Pourquoi pas Ornella, la légende, la femme la plus courageuse de la diaspora. Ornella, la légende maille. La femme la plus courageuse de la diaspora, Ornella Mba. La pêche au mot des places aux alliés, la légende. Merci beaucoup. Tu as toujours na Hervé Ibouanga, le caméraman le plus expérimenté. Toko Katisaka ba mai biba le bazamba toko kende. En tout cas, merci beaucoup. Bayambi biso awawa et pas ya Rodrigue Moke le patron gêne. En tout cas, on a na Irlande. Na Irlande mais na Kenya au trop. En tout cas, ça na ba Kini awa. Le patron Rodrigue Moke na pêché mote bon séjour na yo. Nakata Kinshasa depuis Marchevêque né à Pessuango. Merci beaucoup tous ceux qui étaient dans frère Joël Ntalo. Frère Joël Ntalo. Nenge bozo mona. Bon na posa album et makan. Bon, album de Sili, de Sissi Mamba Studio, de Salba Clip. Donc soutien à soutenir l'album pour la promotion. Pour la bande de monsieur Balinga frère Joël bazo ba CD ba soutenir musala o. Clip no mo bozo penser bimakan. Bon, bisous moto, tu penses album déjà, faut que on a marché donc M-sou et cause à semaine on a des trop bien ça. Est-ce qu'il y a une plateforme tout vous après déjà un album le monter kama la plateforme tout est-ce que vous déjà prêt pour nous retirer tout place on a évité ceux qui blogo on a évité manager soit cause on a idée je sais pas manager pas zone ngako tate na évité ah ba contact ça na auto négocier o mon ipé à soutenir musala o abengi biso. Alors, je suis un numéro, on a payé ça qui va pour soutenir l'album au distributeur, CD et Panza Bandero Msuba,
abengi biso na numéro 1 to na soutien à finance ba soutenir mo sala yeli boso. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a évité ce qu'on rappelle le numéro de contact. Bah, on plus 240. WhatsApp, on a sur Facebook, sur nos besoins peut-être. Quel numéro on a? C'est la plus 243 89 47 59 119. Plus 243 89 47 59 119. Ça va bien, bah, première idée, aux soins hernios. Siko ezana bongo sikoyo ezana bongo so bobenge bozoye mais tant que comme na ciment et comme papa dort encore. Merci beaucoup. Pourquoi pas penser na Divine Mbia secrétaire Moaza to kuti pena swag quoi. Ah secrétaire taille bien. Secrétaire on baba la terre, marche avec penga paye non na balité. Merci beaucoup. Merci go ça peut featuring li balé non partout. Là-bas, le cordon Patrick Lufungu Lambako, Nenga Seki, Makambo quoi. Merci beaucoup. Maître Nini. Maître Leli, Maître Mabende Bacharich. Tous à la Maître Lou, Mouya, Baleli Mabé. Mais si on a Maître aussi, Mangandeni, si on aussi Manga, le patron Rodrigue Moké, Assassin Malanga. Si on a un bénéfice, il faut la merci beaucoup, Naibité. Nga lingi to chité dans Nzembo ya frère Harry Papa. Mais na lingi betem so na blo na bino nano. Sangisa on nano. Mais mambiso sakana na biso. Sakana na biso. Ata bapasi. Ata minyoko. Eko kite kokabola ngana masia. Ata bambonge koya. Mi pepe kubeta nzambe. Nakangami na yo. Kinosuka. Nakotika ete nakangami na yo nzambe na ngai yoyo. Oh ata babasi ata minyoko ekoki te kokabola nga na masia. Ata bambongi ekoya mipepe kobeta nzambe nakangami na yo kinosuka. Nga nakobila seyo se nzambe na nga. Ata na butu bandoto ya mabe nayeba te anakobi babenga nga kisita nzambe na nga. Nakobota ndenge nini oyanga baboti bakufa natikala kaka na yo nzambe na nga. Ata nabeli makasi ye mbongo akosomba kisi eza te yoyo. Likambo yango umeli mingi nzambe na nga. Nani akosalisa nga papa te mama te ndeko te natikala kaka na yo longola soni na nga. Bongola likambo na nga yoyo. Pangusa pe pinzoli na nga yoyo. Salela nga ngolu na yoyo. Ata bapiaka ata kozanga oh elikela nga se na yo onyokwama Yesu na nga. Sete na maboko na yo ekota nzube na moto nyonso mpona bikisama. Alleluya. Soki yo te mosusu nani ye zuweke mbonzambe likonga na mopanzi na ye nyonso wana. Alleluya. Oya yo moko bomba yango pona nebimi te. Ya yo moko toko devoila ngo nyonso boye te.
On a il y a des artistes qui va travailler sur ce baza on a prêt pour nous malgré ces 6 albums mango et so bimanango na yebite oh isa titre ni nakangami na yo oh ya yo moko banzembo ngo oyo je nzita yango oui mais fa je nzita na tekelo banzembo amoura la composer la inspiration nzamba pesa ngai bino pe bondimaka te ngala ngatsa batanzambe kuna bandimaka ndeka bon na banzembo 5 wana nyota moko te ata moko te nyonso inspiration ute panzambe titre album ezanini bombanga yesu titre album bombanga yesu bongo chanson nakangami na yo tokozo ba titre ezanini nakangami na yo bombanga yesu pembeni na yo niko chini ya mwamba na umela merci beaucoup au mon frère Henri Papa ezanini pembeni na yo bongo mana de ningonde umela nani je nzita nakangami na yo de ningonde umela Benjamin Mulamba bombangai Henri Papa pembeni na yo. Merci beaucoup, vraiment, tu commis vraiment cochité, tu commis vraiment à la fin de cette émission. Bayambi biso malamu on a 4 studio. Studio multi-service, c'est ça, multi-service, multi-studio, pardon, multi-studio. Bayambi biso na 4 multi-studio, ils en ont venu Mungu numéro 22, commune ya Bandale, quartier Lingwa, la référence Hôtel Aurélie. Ils en ont aussi au bon raté. Oui, kaka masolo za rango très bien ba oyamba bien okuta batebele ba na kachiwana vraiment ba mettre ba cordon tout ba on est na kachiwana et au sala bien makasi vraiment artiste azana Joël Talou azali wana elongo aza toujours encadré et pas ya manager na Yannick Kubaka il faut sentir moi na mobali maintenant donc quoi. Merci beaucoup jeune avant jeune wa rochape baninga ne jeune poa eza malamu mingi. Merci Nayo, merci à tout le monde, merci à tout le monde. Nalingi frère Toshite na nelo wanani. Après Tobaki Henri Papa bon Toshite nelo Henri Papa mais nalingi Henri Papa comme biso musika te. Comme biso musika te eloko Henri Papa mais après au katibiso au sangiseli biso ko ça bête chanson mumatea sangiseli biso ba morceau à bilo na yo. Oh na mbi on a papa de ningonde. Elikalanga seyo Yesu Zambaba veve Zambaba fele Yalangai seyo Yesu Bobotoranga nyoso Botikelanga Yesu Yamotu yalangai seyo Yesu. Chanson no emba to beti sur featuring na Benjamin Mulamba papa Benjamin. OK, je sais pas ezana frère Benjamin. Oh wana zalina. Adini na papa dena. Oh bombangai tango nyonso na mapa puna yo petula mutema nanga na maki na yo bombangai kolo Yesu na mapa puna yo petula mutema nanga na maki na yo. Otembi on a papa Benjamin Mulamba Zamba Pambola vie. Bayemba nzembo na yesengo bayeba luka yo bazonga na matsatsoli liziba ya bomoi nanga seo musantu elombe ya bitumba nanga seo musantu nalukaka ye na tina Nzambe na ngolu natayelaka ye na tina
liziba na ngolo yonde aya Yesu apwi na ngai Yesu otembi ona pa Paris mulacha yasuka ndena oyemba otembi na ba musicien na ngai. Merci beaucoup Naotikela yo. Merci beaucoup vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bogoyoka dernière chanson au Robeta pour tout Kabouanamino. Quant à moi, na des annoncé émission nangai vraiment merci beaucoup, merci Nabino Nyoso au Bolandi émission Toyo Kabango et Salami pour Toyo Kabango. Toyo Kabisote mais pour Boyo Kabango yango émission Nabiso eza Toyo Kabango. Merci beaucoup à tout le monde. Album Oyo ezokota déjà d'abord ici ezokota amené nenge manager na alobi Yani Kubaka alobi Claire Keno semaine au tito comme Nasuka bokozwa déjà beaucoup dans ba Betikaka Joël Talou na YouTube Joël Talou officiel na YouTube bo télécharger yango bozwa yango et ça la bien donc Joël Talou officiel donc semaine na fin en semaine au déjà et na YouTube na sengi au peuple de Dieu au balingara Eve Nzambe au baza pour soutenir Eve Nzambe beaucoup tabo télécharger yango et ko sala biso bien makasi quant à moi na komi vraiment na suka na otika bino na ye boyo ka eloko na ya suka Eve na ye na pesi tout le monde bino so mbote ba gros bisous na bino partout bolandi biso dans le monde. Merci beaucoup. Pourquoi pas penser à Hervé Ibouanga Ozaki na prise de vue, c'est grâce à lui Ndeto Kutani Biso Nabino, c'est grâce à Hervé Ibouanga, héros dans l'ombre, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale, c'est Hervé Ibouanga. Pourquoi pas Vincent Chilouise, gosse du Kambala, et je salue encore Parousia Esayo. Merci à tout le monde. Naba Otuba Lingarangai, sans oublier Maman Séraphine Dembo, la femme de distinction, moi si à Bokeseni, Séraphine qui toque, Séraphine ma beauté. En tout cas, bien makasi. Merci beaucoup. Quant à moi, je dis bye bye bye. Natiki Binona frère Joël Talou. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Betata mololo. Komba na yo mbika moi. Komba na yo lobiko. Komba na yo mbika moi. Komba na yo lobiko. Yesu nanga. Yesu nanga. Yesu nanga. Kombo na yo emonisa batime kombo na yo ata na beli makasi mbongo